sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana wenje. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolimba tekotika. Nana efie motema malamwe. Bossa bonnet trona. Bossa bonnet trop. Na planète Nana Efi. Bossa bonnet trop. Na planète Nana Efi. Bossa bonnet trop. Alors, merci bino ki bandi konanga. Bossa bonnet na planète Nana Efi. Vraiment, ils chaîne ya biso nyoso. Vraiment bossa bonnet. So bomoni ka tolia peta na kati c'est qui fait yango base. Donc on a beaucoup de bossa bonnet bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment na bino trop. Vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Motoswag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les binos, je vous demande, tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner kaka. Au moins là qui perdre de l'eau on sait pas. Sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana wenje. Nana efie asungaka bademini. Nana efie. Salut, chers internautes, salut partout aux Bisso. En tout cas, chers internautes, nous merci mingi pour la fileté nabino na site au Bolingaraming Planète Nana Efi. Et puis nous avons rappelé nous continuer toujours à s'abonner. Beaucoup takana site ou anabota parce que Planète Nana Efi ils a site ya ba Nzambe donc ils a site où ils ont soutenir ba au baza faible. Et puis je dis un grand merci na patron nanga maman Nana Efi toujours pour la confiance et puis je dis merci à la régie à Papa Guy au travail toujours en tout cas ma campagne sur ezo kende malam. Chers internautes comme d'habitude ceux qui vont moninga bekil choco nazar na ka toujours na ba histoire vraie na bino oh yo bozo benga ka bozo lobak donc na pentana efi etobeta ka masolo te ke li solo to histoire non eza vraiment ba makambo ezo sala na ba famille ezo tungisa mabota ebele bato be bazo kufa yango moni maman na efi asala ki de opona que esunga kabana nzambe to tesa no comment diable azo konza monde. Chers internautes maman ni comme na biso ya journée ya lelo ezali solo moko ya makasi bolanda vraiment émission oyo botia ba mato na bino vraiment bolanda émission o na yebi ke ezobakisa en plus na ba vie na bino ezaki na papa moko afandaka na njili azana njili papa na azana mbongo makasi aza vraiment neloko babengi mbongo maintenant papa na condition ba pesa ye panganga mbongo na ezaki ya normal te mbongo ezaki ya kisi ba pesa ye condition balobi na vie na yo ata obimi ok fait ata obimi ok wa bovena baninga na soki nzala esali okoki jamais kolia biloko au moins si mususu alambi à part moi na yo et puis okoki jamais kosala rapport sexuel na moi si mususu à part moi na yo papa on a pe a respecter kiango parce que kisi yango ezaki na ba condition ebele condition mususu ezaka soki ozobima okobanda kobima kana ba fille o ya libanda o to benga kana ki ba fille baboya tongo etana papa ba pesi âge ya ba fille te moi sinon so ba jamais ko kobima na moi si moko soki aza na chambre na moi na ba si fa za baza mi balé na mi balé wana akosala na e rapporter eloko moko te bosimba simbaye o est important nga lobaki okosala jamais rapport na ba fille wana bazala ka toujours mibale bangonde ba kobanda ko subela kayo na munoko donc ce qui a caressé il pas caressé basi ndenge zalaka allez asuba bana basi wana basubelie na munoko tango ba ko subela na munoko kozonga bozongi après 3 jours okomona be fait comme kosala okomi kolela sexy pasi ba kusu ba komi ko maleta ba kusu bazo bima na se na moment wana nde ye kuna mbongo na se produit et puis soki azo bima apesaka mbongo na ye apesaka basaka $5,000 mata mais minga zaka na 5,000 soko subelie apesio $5,000
donc ekisi ya papa na ezalaki bongo. Maintenant eza na famille oyo situation oyo ekomeli bango oyo bakutani na papa wana nde babengi biso bapesi biso histoire oyo. Donc eza histoire vraie et salami na matete. Maman wana bengi biso afandaka na matete. Bana na ye ya basi baza na Tchango. Mais ekomeli na mama moko a rejoindre ki bango kuna. Et salami ndenge nini. Eza na fille moko wana kombo na ye Maggie. Moko Christiane na Maman Coco o abengi biso ba meme wazaka trop jeune o vraiment abengi biso. Kombo na ye maman Jackie. Et puis to maman Mado mutu abengi biso. Et salama ki ndenge nini bana basuana baza mibale Maggie na Christiane basalaka kindumba donc baza bachel. Li maman Mado azali Coco ya mwana mwasi oyo problème ekomeli baza Maggie maman Mado na Christiane. Maintenant Maggie nde aza Coco ya maman Mado. Maggie afandaka na Coco na ye maman na bango akenda voyage na Angola atika ye na Coco na ye. Maintenant Maggie bakendaka na bango kosala kindumba na bango na Tchango. Ndenge ka ezalaka na butu ye na camarade na ye ba vivaka na bango bongo yango nde salaka ke aleisa Coco na ye. Et comme na moment moko batema ikandi basala misala na bango kindumba bamoni jeep moi noir etelemi jeep noir wana etelemi ebengi bango bango bana bango bachele bakipa na bango te basololi papa na isi bango alobi na CP na bino so mibale donc naza besoin toke na bino na chambre bon baza bango bachele moninga mususu alobi et ça problème te za cop na biso to salaka donc ce que toke biso na biso za mongo na biso ti bakumbani bakemi. Cher internaute ko comment bakomi na chambre papa wana expliquer bango lobi bon ndé na membi bino awa na ikosa na bino rapport sexuel tout ça rapport mais na sexté Christian na bi rapport na sexté comment to ça na bino rapport na sexté o bino bo ça les a beaucoup banda ko caresser ngai nga na banda ko sise bino soki to silisi bo subelingai kaka bozu $5,000 na bino boké. Parce que les habitudes na maintenant ça la ka soki bolingi boké na chambre bon il faut banda ko melisa ba fi bon mela pe bozo akwiti mais ba ke partout makamba be sala makaba na nzambe bazanga akate malgré tout ava kota na bango na chambre na melisa ki bango pour que bazala soule pour ba comprendre maman mususu te mais Christiane amona ki yango vraiment bien te abi ayebisi moninga na Maggie to boite hein bandanga na banda musala o ngana yo na butu des fois to kutana kana mibali bazo biso mibale isifi mbongo na biso mais ou ya condition que ça na biso rapporter eloko moko te et puis wana to subela ye na munoko apesa biso $5,000 ngai ko simba te non ça na te usa zobo mayele te bana to bandi musala oyo mona sinna na sa neto kenda ku to za to na ba risque des fois ku to kena mobali na chambre aussi ça peut so 3,000 faut meka betio oyebi ke ngana kana cicatrice moko na likona nga mobali to kenda ne vraiment chambre to yo kani met aussi ça peut ça ngai 1,000 francs na mekolo ba bonzo ka muta mabe chuba ngai oyebi ba risque ya musala o bongo to sale lote asube na ebiso te loko monte biso nde to subela abina okete ba moi bisi papa na lobino Christian a boy na abi comme boy kende na okasi mais pourquoi on dit maki loko boy la tablamba kende abi simunga na kenanga batikali na chambre Maggie sali kaka le même acte au papa na a expliqué qui est tango basi si apesi Maggie $5,000 ayebisi Maggie lobi soko lingo yaka akoyaka yo moko te la kanga muninga no do bazala ka 2 na kopesa ka $5,000 à chaque ka bon Maggie ekozoke comme na tongo abengi Christian pa yotala yo ndeni mambo kendaki lobi ele ka ndeni on a ele ka ki bien ya $5,000 na ngango Christian usana poma mutu toni mboko Congo mboka pasi oyo tokoma na dash to lobela ke bateka Kongo to kabola mbongo mutu ayeli bi $5,000 ka po subela ya pamba oboyina ngana zui na nga ta $5,000 na ngango yo non ça na ngani ya boyina okendeza na somba bilamba na ngamsu na renforcer mususu na pesa ngoko kwa sa mbongo to fungisa mambebe mais ce que changer na yo idée pas de problème
tokokende parce que ayebisinga so nangi nakende nabakisa susu mutu mosusu. Christian ayebisi ye neva nosala yango te parce que eza normal te mobali alobi osubela ye osubeli ye après avoir kosubela ye mamo $5,000 yaya mpo nolingi vi na yo te kana okendanga te lademain maki akoti na sentiment bongo akumbi su nzelaki akumbi na mutu mosusu donc papa wana à part Maggie ape na bafille mosusu déjà baya kaka dede wana mbongo na ye wana pesaka baconséquence nango mpe etushaka bato wana agaki tokasuka kendaki basaye mpe mosusu abakisi apesa ekutu plus que $5,000 ntango apesi bongo azongi na ndako esongo apesaki esiko numéro ya telefone et puis rendez-vous ya suka o Maggie akendaki nda apesaki numéro ya telefone na bi benga ngai numéro na ngai yango yo benga ngai Maggie pe aye kozonga ntango azongi mpe bisengo mbongo lelo alalaki bien lobi nango na tongo Maggie akomi koyoka ba douleur na sexe passé koko lobi non yo obima awana Christian namona kande bokenda vi na bino na changu kuna bozongi namonaka eloko mongo ya bongo te mais ndenge ni yo komi kolela sexe problème ni koko abengi mado abengi plutôt Christian yaka qu'est-ce qui se passe parce que Maggie azolela ka sexe na epasi likambu nini le temps zoloba douleur wana ko effet ya bankusu et komiskoko bima cher internaute histoire vraie salami ana Kinshasa mwana mwasi na Maggie akomi ko bima bakusu na se ya makolo na ye na sexe na biso bana basi Maggie poli koko abengi muninga na ya lobi okenda na camarade na yo bosali nini boyibi nani mbongo tala mwana mo donc ba alerter bato simbité abandi ko expliquer parce que ndenge kaka Maggie zo bisaba kuswana kune papa na mbongo ezobima ba nombre ba kusu zo mina sa makolone nombre ba mbongo azo se produire mbongo na ye desiko yo Christine abandi ko expliquer koko mama mado tokendaki na ye totambola ka butu lokola moi tozonga na biso mais ezane loko moko o esalamaki soki nga na mona boye fuka na relater bino parce que na butu ele kam comme so to bimaki to kei to temi na biso to tema na changwana to moni papa mo na jeep a parquer a bengi biso to kei ono na sepe na bino mbale to kei na chambre bon eza cop na biso da to salaka boye mbale bazora biso dede to ka ki mabete to kumbi to kei to ko makuna papa n'a pas expliqué que ça n'a pas rapporté. Mais tu as caressé, surtout si tu as caressé biso, tu as soubeli kakande na munoko, après c'est $5,000. Na boya ki nangai. Na boya ki nangai parce que na mona wiza clair te za la raté. Na expliqué kutu Maggie musala o depuis to ça to mona no makamba boyete. Ngana ko sala na ngai te. Maggie albi oyo za maele te et to za bon kutu na pasi atanga ba conséquences am ça na biso na lobi na ko sala na ngai yangote. Maman nana fille nayebi ke yoza na poto kuna yoza mama osimba kabana ebele na église mama oyo azobongisa mabala maman nana fille histoire oyo te ya bande kuna bana poto andima kina ye ya tikalinga na kenda nanga tango ayi bisinga ke ba alexinga pe $5,000 oyo ba pesa kiye aisinga papa na lobi soki susu alinga aya lisusu na ba fille mususu kuta proposer quand on a changé de to kende na boya kinanga mais na comprendre te ya komi ko pola na se kusu boyeboye ai mutako mko kena liwa akokite nda bandi ko expliquer koko na e koko na okufa koko na zokufa nini ya expliquer muninga expliquer biso nini lekaki nandi ko expliquer na kenda ki boye na sa ki boye sainga papa na kandenge na ebisi bino histoire parce que oza TV et ba minute ezalaka toujours calculé neka na expliquer ki bino ne bandi expliquer koko na makambo nyonso le kama kinda ndenga pesa ki $5,000 wana ba meka ko benga numéro papa na ezo lekate bazozo ayete ayebita fanda kawapi azanani akitika kabo donc ayebane sika a utilité en même temps Maggie azole la douleur ba fille tout ba bibana papa na ba kusu ezo bima bango ba kufi tout nyonso bana papa na
il faut kufa magi tango si ko expliquer meme na ye makamyo sunde le kaki magi aye ko kufa. Cher internaute, maman likam na biso lelo histoire ngo yangwana histoire vraie muta bengi biso c'est koko ya magi oya boti mama na bango aboti mama ya fi wana kufi wana nde abengi biso koko aza trop jeune abengi biso apesi biso histoire oyo na minute au moins na bango aza na morgue tango kaka pa kufi ba kusu pe ba kufi bafungole makolo na katikati ya makolo ba kusu nyonso ba kufi botala komo diable azo monde ya bande konanga basi mwasi soki ozosala mombongo okozala na posa ya kokendaka kolukaka mibali te po bapesa yo vie apressé ezomema biso na esika moko te tala lelo toza su na chance te kokoma na baage neti bamama nana efie azalaki d'abord kokola na ye azalaki miss oyo abimaki première représentaki RDC ti lelo akomi na age c'est parce que atambolaki na obanga nzambe est ce que ngai na yo tokozwa chance akoma na age ya mama nana efie nazomitia na kati mpo naza mwasi oyo balobaka ke la chair est faible musuneza motema to nzoto eza motau donc okoki kosumuka est ce que biso tokokóma na baage wana pourquoi tolingi kaka kolula tolingi kaka ozala nango toza na confiance na nzambe te nde eloko eyepesa pasi parce que oyo bino bozokende koluka kuna epa diable moto apesa yango eza nzambe nzambe arépondaka nzambe azali na se ya moi oyo et puis so tozovivre na minute eza temps ya grâce parce que makambo oyo tosala Sodome et Gomorrhe kuta ezalaki mokie mais dès que Jésus Christ asopai makila nde na ngomba Golgotha nde miséricorde na ya nzambe ayaki kokita tozosala makambo osali mpe makambo na mabe obomi mutu ozongi mpe olali na opongi eza grâce nazoconseille bandeko na nga moko mpe naza na kati donc totika baesprit oyo ya kotelemaka na bakoin kosala kindumba Christiane oza ya nzambe mpo kaka ke omiyebi te oza ya nzambe parce que oyo alongolo na eloko wana eza satana te tini te eza nzambe parce que alingaka yo asepelaka na yo mais yo nde ozoboya koluka ye mwana lukaka papa jamais akoki koluka o soki oluki nzambe wana akoya na porte na yo akobatela donc ndenge ndeko na yo camarade na yo bosalaki na ye vi wana akufi nandimi te Christian nandimi te ke yo okoki susu kosala vi wana je ne pense pas mais nga nazosenga na yo nasenga na yo vraiment koma na yo kosalela nzambe salaka misala bolingo salaka ba action de grâce nzambe akotika yo te nzambe akosoutenir yo biso pe ba oyo tozoyoka histoire o partout bana basi tozala toujours na confiance na nzambe totika kotambola mabe po komoni mutu na jeep esala nini tozalaka nono depuis na tobotami te soki bavewe banini lelo ebimi bilamba oyo tozolata oyo ese produit heure nyonso ozokende kosumuka okota lifelo ka po ozwa jupe po ozwa kabelo c'est quoi donc eza important te totalela nzambe en tout cas mutu to akozwa temps ya kotala émission oyo tel koza jeune fille c'est maîtriser kindumba eza nango solution te Christiane apesi nzoto na mibali combien o nzambe pa ngaka permettre akufa na ye mais nzambe atali nyonso wana te alimbisi masumu na ye c'est pas pour rien c'est parce que Jésus Christ asopaki makila na ye tozovivre tant ya grâce alors bokeba mokili ekomi mabe makasi na bino mpe bato oyo bozokendaka kosimbaka bakisi mpona kodétruire bavie ya bato diable aza moto lokuta diable asololaka na ye bien te mpo apesi yo kana minute wana so okosani abaluki na ye mais ya biso nzambe ya biso nganga na biso osali babe okotenda kosengi pardon alimbisi yo bozwa nzambe abongo wapi botika vi ya kisi mimakila bato na maboko oza papa oza na bafamille epuis ndenge oza na mwasi oza na bana ntango yo osali bongo nini okotikela bana parce que yo mpe okokufa diable aza moto alukuta ndenge okundi bana wana bakokunda yo mpe yo mpe okokufa osana eloko na mbongo wana eloko te mais sache-le ke opesi bana na yo pasi parce que eloko otambolaki mabe ekolanda bango yango moi na bapriere tolobaka soki souffrance oyo tozomona soki ewuti na bakoko na biso so mpona mabe ya bapapa na biso nzambe limbisa c'est pas pour rien c'est-à-dire que baparent na biso ya se baza banzambe na biso soki baloni mabe mpo na biso mpe na nsima na bango tokobuka yango
En tout cas, bana nzambe. Kola pambola bino vraiment. A pambola bino tozana toujours pour na bino, bo continuer toujours kobenga. Bo koma ba commentaire na bino en tout cas bo koma, bo expliquer biso, bo aider Christiane à salanini parce que a outi na vie moko boye ya mabe bo pe meka ko pesa conseil, moninga déjà ça kei donc bo meka ko aider biso bo tindela biso ba aide na bino bo tindela biso ba soutien na bino en tout cas to meka ko sunga famille on a posé histoire au la minute oyo la fille a vraiment na morgue. Merci beaucoup. En tout cas, on appelle sinon merci pour la fidélité. Maintenant, rappelez-nous toujours, avant et bota la émission, chers internautes, on a choqué na fan di boy le pour na bino. C'est parce que bino de boy bisa ka maman nana e fille wana que chokoaza la wana. Bo continuera toujours ko tala la publicité pour publicité na ko sala ki ngana vivre biso ba travailler à plein temps na e fille to vivre bota la ka publicité wana apprendre boy ko tala histoire. Nzambe apambola bino et puis Nzambe apambola lisusu maman nana e fille. Maman mala, maman sociale et yaya boy bazuwa maman boy bazuwa puis donc merci vraiment maman, merci beaucoup et puis na pesi batunyo so o balinga ngambote nazo pesa abedachou parce que singa ke azota la kaplante nana et fi abedachou hein mutu ya mbongo makasi ya mboko o pesa jipota na été en tout cas na pesi merci beaucoup na pesi batunyo na ngaka lelo vraiment pour ça roboa ka bato vraiment exactement c'est parce que histoire oyo est choqué nga makasi nga pe nazomeka ko stambola na ngele parce que na makasi na nga pe na kokate mazo senga toujours nzambe asunga rabiso abati ya kabiso a épargner biso na esprit ya kolula parce que kolula eza mabe kolula ndi yango mebande ko na biso na passe commercial la régie merci beaucoup tokutani soki nzambe azongite asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu Beau s'abonner trop na, beau s'abonner trop.